Donc, Tozalana maman. Voilà quoi. Moi, je me souviens, tu invité à Yekala, Yena président sans souci. On est allé à début à groupe nanga. Ils allé en 2005. Maman Yena sans souci, biso tout est au banda na télévision. Malgré qu'il grandeur na bango, bandimaka koya ko jouer na groupe na biso sinar. Alors banda wana to garda ba bon souvenir na maman. Et plus grand souvenir na Ezalaka, une fois on travaillait avec un ministre, Maj Kisimba. Tobana Azalaki affaires foncières à l'époque. Alors Maj Kisimba tellement tu travaillais quand il alobaki à Pambola biso na ba parcelle. Le même jour Batika Kinga, mais maman chaque binga bienvenue kozanga te yaka noki parce que toza telle place les mêmes jours ba kopesa ba mapanga et na yaka mbango. Donc ceux qui n'ont les deux ils ont le cadeau il y a maman wana parce que ceux qui n'a y a benga ngate na pena ibate. Donc je partage vraiment donc j'ai de bons souvenirs à maman et azalaka mutaba génération nyonso. Azala bato génération na azakul akiti na génération na biso azakul na ba génération yelelo abana bazala toujours bien na bango. Donc merci beaucoup pour ça. Bon to komisi nzambe d'abord na mokola lelo matanga ezibiso. Mais l'on est dans le bas, tous les artistes, mais les livrements, na ba organisation de tout ça la rayango salité parce que mingi biso artistes tous on moi parce que famille ba même na ba sentiment na ba intérêt privé na bango na ba chaque Congo wana parce que un mois yango na mama biso bana to lela to la libanda le loza mokola suka to ke etika ye na ndako na ye ya suka donc ko soit na bitumeza te parce que azaki maman moko bien soit na kité ranking te na batu biso zo lila ina boto sinyoso ngao naza témoignage na ye moi ba conseil belé na jouer na ye moi mingi fille menozo le kana TV invitanga lokola principal pa na ye considération wana naza na yango na bandi ko lila na ye uta mokolo na kufaki kino lelo donc Nzambe yamba molimo na ye que son nom repose en paix tozo lila to ke no tika eti na isika na ye asuka tozali marge ba makambo ezanga raté na isika batu bazali ndenge ezala kaka mutala mutazana ndenge bon mukola suka ezaki kana tournage bon moto sekaki nazo tourner pa na ye na bandal kaka no y a pas longtemps maman sali un mois ngo banda kufi il y a pas longtemps ezaki ba maladi mota kota ba hôpital et tout consort non ezaka ke ndenge makambo ekomaka maman mine dérangé tout ça l'hôpital ndenge ememi donc c'est un peu ça et ça ya ko lobaku tuté parce que toza batu likambaliwa to koyi komandola ndenge ni nzambe mutaye baka esika to kendaka ndenge pe kamataka batu donc comme sous ezate biso zaka ba collecte olelaye mais toza vraiment na ba regret makas parce que famille ba pesa biso ba artiste valeur wana te to lela lolenge to lela kabatala ke ba non, si tu as comporté. Non. Non, biso to saka loko te to collaborer qui debi na bango na famille et famille batala qui ba part na bango na bandeko chaque Congo ba négocier ba bino ba 50% intérêt on nous tous a besoin na te parce que mbongo mutapesi par na ya matanga et mona na miso famille na miso batu mutu mota ko kolongola ngo abata malango alors na minute so temps to tika ndeko yebsanga bongo bino famille après biso saka ba collègue bozana pour ça na biso to pour ça na pembe na bino non or c'est la famille hein nous sommes on a mais bobomi relation moko na ba artiste pour rien on ndeko na bino zaki malamu na batu azaki na problème te to wele loko moko te mais bango batali intérêt privé na bango basa la division na ba artiste donc ya roloba ezate tozo que notika ina ndako na sika donc voilà on est là.
awa tozo continuer toujours toza na la quinoise tokutani sikoyo na Papa Muselu. Papa Muselu aza comédien oyo batu ebele bayebi ndenge a changeaka oto rondimate mais yeyo tokutani na ye oyo abanana ba vinga dos donc ami angade na ngados ve Muselu mbote na mbote avec disparition ya Mama Shako esali ndenge ni senga bina passe makasi passe ebunga koyoka mninga bozali na ye akoti ata hôpital bokino tala ye ki abeli no bia ate anyokwami nzambi a voyager nzambi zo molimo na ye apema na kinami ya briske ka ovandika abwe bosoye na mutule msusu après 2 jours bayiso babike intel akufi passe wana sara ndeni yango ne senga pe en plus passe wana eyeko kutanga na morgue ya mabanga tukene obimisa corps ya bokilo na vandi tozela kole bima ba fimo bavana liboso na monika ba su téléphone oh mashaka akufi sanke bayebake mutu masolo va na sima bango mosko ba oh mais pas Muselu ye to va na na sima ebite ndeni oh pas Muselu mashaka kufunga bi tukana ebite na kota na téléphone na kota bo effectivement na moni na site na biso ba publier ngabi oui akufi ya solo. Voilà, lelo bien mamambo leki nyonso abino na famille na nini tout mais pour s'en sortir quand même. Conseil nini okopesa na famille pour lobby artiste msusu iko komela epe elle se répéter que ndenge famille ya Mama Shako na abino ndenge leki. Bon, eloko wana nga moko bon moye pena lo bango za te poye moko ya Jackie ava kufa. Abana lo bango. Avec awelo bande ngabiki ngaso na kufi. Po mitu msa minote. Baninde konanga ba artiste comédien nde mutu ba kundanga. Mais liloba oya lobaka tant komi to sel yango te famille ba komi ko wela to ebite so ba wela ba mona ondeke biso ba comédien to msa mbongo ya ebele to lia mbongo. Comme ba désordre bazo kale mbongo to alite to bloquer nanu to jane yabo. Et mais organisation ya biso ba artiste comédien so na ni na biso ya président biso masumu NTPC organisation mutu c'est seulement déjà que to go kunda pe mutu mais la ministre biso ya tire a avec to zana pour voyager tango yé pe sunde mutu ayi go mo temps a poussé na intervention ba gouverneur ba koti ni ba yo fixer date ya lelo pour ceux qui ayi la famille to ngato gena bango mbutu de éviter ceux qui balinga nini mais quand même nzambe asali grâce to bimisi ko lelo to go kunda ya na biso na ndaku na ye ya suka apema na kimia. Comment on a Mama Shako ya suka mona na ine journée quand asuka mona na Mama Shako ya suka do kutanika na ba mea do kutanika na ba meka do kutanika peka na veille stade ngana otire pe ya biso yeye na tournage toleka tokuta moninga kuta beni shera moto bokisa bonne ngabi mona 13 ans ngana obokisa te na uti kutu repe na za na tournage to tourner mais na uzana besoin na yo oya osala nga intervention ya nini mona bana sanga pite problème ezate wana eza ndako na ngana ya mbala na oya de kumona na suka ya ngana tumbote na papa nanga. Ouais, bonjour. Disparition ya Mama Shako esali ndenge ça va passer dozaki na ye tonné ko sekane ya kufi c'est ça mais lelo sikoyo na batu nyonso bazolanda yo eza na monde entier eza na chaîne na biso na RTNCD okoki koloba na bango nini po lelo artiste ndenge salami na matanga ya Mama Shako bino na famille bato bakomona ngo ndire exemple moko ya mabe yo lokola leader okoloba nini na bato nyonso bazolanda. mais toyena morga tomoni ke non na famille na artiste to sangani ensemble tozoli na Mama Shako. Voilà, donc il y a pas de querelle ici au tomoni on a katama ya mort on a dit que non c'est les bonnes conditions surtout si to kei directement place des artistes après place des artistes to kutani na cimetière donc il y a pas de querelle ici et d'ailleurs mais vous mettez le support il y a une organisation nini ko sala pour moi problème tout dans temps Covid-19 mais on avait un confinement pour la repasser espace et ça la 50 gouvernement et kota mangamango pour passer no temps il y a la madai na bino pour comme ga bembe nous na manque et que maman ga kunda mais Dieu merci
ma conduite sur espace, moi quelques minutes pour tourner la maman Chako, pour qu'il c'est bien. Moi j'ai aimé la famille, ça très bien, na comédien, tout ça en communication, c'est très bien. Mais président, une question. Il n'y a pas longtemps dans notre Yoka, on a parlé de l'assistance des artistes. Oh, Basali pour ma maman Chako. Mais membre de la famille à maman Chako lobby, assistance Ninyango. Apparemment, vous n'avez pas assisté à une grande partie. Mais non, Moni, toujours dans la famille. Tout le monde a la pour rencontrer des marins. Incrédible, incrédible, donc, maman Chako a fait des discussions comme ça. Il et ça l'a bon début. Il y a un temps. Pour ma ramener, il y a un temps, si a tout comme le c'est bimi, l'artiste va y être, famille, tous les liens ensemble étaient. C'est ça. Dans ma tanga, il y a toujours des querelles à la cabane, mais à la fin, toujours. Moi, je ne veux pas, comme maman chaque fois, il compte tous les dans de bonnes conditions. Bitumbe à la tête, kozoke à la tête. Toke calmement to kuni maman chako to songi banda kuna biso ce qui passe par le boyo bava na bilo to songi banda kuna biso to le dire maman chako to kundie c'est fini tu as sur la polémique dans internet oh maintenant et si liboto le sous ah to sur maintenant sur papa Kadio Mbakufi tout ce qui peut dans papa Kadio monenga Kufi et vous allez payer artiste et toi assister pe famille naé pour ça attention à Kufi mambe maga ebele donc c'est un peu ça mais c'est quoi lelo artiste bino batotikali message nous ko passer na ba famille na bino pour eya ko tia mal à l'aise sous na corporation ya ba artiste un jour parce qu'on dit aussi que la mort nous enseigne. Qu'est-ce que la mort de maman Chako vous enseigne? Beaucoup de choses, je peux pas dire ça à la télé mais tout ça va bien artiste tout ça va bien tout ça na bolingo et ça la bat très bien pour ceux qui ont pas polémique moi de nature ngali ngana ba émission té na di kapena ba émission mon polémique mon mari ça émission polémique non moi je n'aime pas ça na même on le ko finga ta di ça faut na ko loba té yo mo lemba o tiki na yo donc moi je suis comme ça donc on attend les gars na so na l'équipe na écran c'est que j'ai un message à donner si j'ai pas de message pour quand on les gars so o beti libaku na comme so rolo bato beti libaku et boti polémique pour rien donc c'est ça. Tout ça, on a maîtrise, tout ça, on a bolingo, tout ça, bolingo, intérieur, et extérieur, tout ça, on a mbebo, mais on a thème, donc c'est un peu ça, c'est la famille, biso tout ça, bandeko, tout ça, famille maman Chako, na bartisa comme eto yo, même la famille na biso, comme on appelle bato mususu, zamba sunga biso tout ça là en bon terme, organisation elle gara très bien des arts na biso et kende liboso, donc c'est un peu ça. Il y a une autre question, à ce qui concerne messieurs. Un monsieur, un artiste, il y a un groupe, il y a Muyombe Gauche. Il est sérieusement malade. Pour l'instant, Bazo déploré, Babu, ata artiste moroté à Kekota là. Il y a mon président et mon anou à l'obin écran. Akene Otala a été une fois car Akene Otala a été na hôpital si le basala qui était donc et bon Babu, on m'a promis à Ranine. L'artiste est nyos to dalem sunde mon côté. Lem sunde ba pour les kamouye lem suya modéro. L'aime sur ma police comme l'aime sur ma c'est un mon artiste seulement un acteur par cœur mon côté faut tout ça va part des choses au moins artiste seulement n'est monté moi me ça grand n'a pas OK mon émission na telle année na émission biki non à la vice président groupe n'a déjà longwa na pendant une année on va comprendre biso peut être biso to mona ba photo bimina ba Facebook ba WhatsApp ne to monika photo o mutaso bela ponga vraiment na tuna tanga ma théâtre mingité mais na ndo ka ki na tala théâtre o abeli tana mo photo non non mo pas mon c'est bon. Mais il y a un président qui a un groupe qui est hôpital. Hôpital qui est maman livre il y a bien. Alors nous avons bien abimi, alors bien santé. Mais ils ne pas comprendre que nous avons un bongo. Nous avons sungaye, nous avons passé ECS. Nous avons été malades. Nous avons sungaye pour nous en bonne santé. Nous avons bien. Nous avons sungaye. Nous avons fait parce que c'est pas très bien. Donc c'est un peu ça. Ouais, merci beaucoup.